La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut, bonjour la famille, bonjour à tous. Mbote bandeko bolandara biso, mbote na balandi nyoso o bolandara yabino, Ursile Botelwa TV. Bande onanga lelo to eko sola likamba mama na biso Enis Manyanga. Na asir mutu tu aomo na problème ou eza na réseaux sociaux. Na asir mutu nyoso aokota aomo na problème ou eza na réseaux sociaux. Oh lelo mama na biso Enis Manyanga aeko kwela. Kaka pona likambu ya Belleville na Sila Bisalu. Alors le loto ya olobela nanu banani ba kolorando, banani ba olukarando, banani ba ye kolobela mama Enis, banani o ba otambusa kombo ya mama Enis mabe na réseaux sociaux, kaka pona likambu ya Sila na Belleville. Eza pasi bandeko. Eza pasi. Toyaka ote ya nyoso, toyaka oloba na réseaux sociaux nyoso. Mais tomo lokola eza o ekomi kindoki. Eza supamba te. Eza supamba te. Likambo na oloba na posa babakuk bokota pena boyo kanga. Pour ming na koloba vraiment ming na babakuk. Babakuk ba famille bota bokota bo partager lenga vidéo s'il vous plaît bandeko nanga. Partagez vidéo na WhatsApp, partagez vidéo na Messenger. Tindela baninga vidéo, en tout cas partagez lien au ekomela bandeko nyoso. Tinda partout bandeko bakota bayoka likambu nini oto ekolobela awa. Bandeko bakota bayoka likambu nini oto ekolobela awa. Na asir mutu yoso na réseaux sociaux ayebi mama Enis Manyanga. Na asir mama Enis Manyanga mutu tout na réseaux sociaux ayebi. Mama Enis Manyanga aza chantre de l'Éternel, aza maman ayembela biso témoignage nanga. Aza maman ayembela biso Yesu tiangaka. Aza maman apambola biso surtout. Aza maman apambola biso ming na banzembo na eto pambo makapenza na ba melodie na ya kitoko. Alors mama Enis Manyanga akoteli wapi likambange banzindenge nini pour que lelo babakuk ba s'en charger na ye. Pour que lelo babakuk ba leka na internet ba finga mama Enis Manyanga lo lenge otomoni ba video na bandeko ba video eza na kotie la bino. Lo lenge otomoni ba video mususu epanzani na TikTok en tout cas eza kitoko te. Mame Enis o lolo boye kolobela. Mame Enis o lolo bolingi bo bando ko finga. Po mame Enis a soulevé likambuke ye fo yo kanisa Belleville na Sila. Comme bino boliaka na kombo arando, comme boliaka na rando ya Belleville na Sila, comme boliaka na rando ya Belleville na kombo a Belleville. Yango lolo boye ko finga mame Enis Manyanga. Yana chroniqueur moka yeba na ataza la mosi to mobala yeba na ate. Aleki na TV aye kolobake ba yo nani po oyo kanisa bango. Pasteur de la foi kuta kokate yaya. Pasteur de la foi, pasteur de la foi. Mame Enis Manyanga aza Enis Manyanga. Boza ba nani. Binonde bo créer randango. Bo revese ke bo liara na kombo Belleville. Bo revese ke bo talama. Donc ceux qui Belleville na sila bayoka ni bino bo talema lisute. Po bo alaka na analyse au salate. Bo alaka na analyse au salate.
À part koya ofinga Belleville. À part ko lukolande la Belleville ataki filme kota ki andenge ne poboya ko finga. Et revêché. Mame Nis Manyanga oh lelo bo saleli ba live na TikTok. Bobo sani ka sala théâtre chez Sila Bissal. Bobo sani ka leka na SB. Bobo sani yango ke aleka na SB pour non sala théâtre. To moni ndeko moko ya mwasi aye mame Nisie tika biso to yemba na biso kat ninyo témoignage tika biso to yemba kolinga te to yina banzembu o yina banzembu ya mame Nis po a soulever ke ayoka ni sa famille bota na ayoka ni sa Belleville na Sila Bissal yango bo télémélie na internet yango bo pelisi lié ba caméra yango bo pelisi ba caméra yango bo saleli ba live pardon. Franchement Boa mitema mabe. Bo sepe la kanarando Belleville. Na lo bango rando asila na Belleville kota kindoki na babakuku. Po eana bato ebele ki musalo to ya kwa sa na internet to bango baya kaka kulubilango. Bango bazala wana bandeko. Tolo ba makambu pamba te. Moninga ngana ya kaliboso na bino te po non sa ba aventure. Na ya kwa sa musala nanga. Na ye la bino be information nanga. Na ye la bino be information na vérifier na moni eza vrai. Na ye li ba abonné nanga ba o balinganga. To pelisaka kamera te pona koyaka kofinga ka bakombo batu. So lelo sila na Belleville ba yokani. Boyebi esiango eza na lola. Boyebi esiango yozala. Belleville asala si lelo kota. Pasteur de la foi. Na répondre non ndeko oh tsali makelele na réseaux sociaux. Pasteur de la foi kuta meka kokate. Pasteur de la foi azana ndenge na ye. Ana ndenge na ye. Les jours wana soki sila ya kite po ebeke les jours wana soki ya tie makolo wana bakoyokana. Si les quitte pas ayeba que les jours wana bakoyokana nanya yoka mate ya pasteur de la foi te les jours wana mutu to azala ki concentra landa ki pasteur de la foi et ça la ki pasi pasteur de la foi pesa ki pasi mate ya na e kota ki batu na mitema e lelisa ki ba comédien tout azala ki wana lelaki comédien nyoso o azala ki wana lelaki puis ba comédien tout ba répondra ki na invitation ba ya ki place wana mais to mona ki Sila Bissal te to mona ki te bo tsaka Sila na ba confusion ce qui Sila le bien zo bino bato boyaka ko fingela kaye azo bino bo jouer théâtre bo jouer te lelo bo moni ba comédien makasi na SB ba la te bo tangela biso nani bo tanga nani ba comédien makasi pena ba o bazaka pena makasi wana balakate bakenda po ani buzoba eleki trop ce qui muta jouer koto tanga ke ko jouer koto bo fingi ce qui muta jouer na Belleville 2 fois 3 fois 4 fois bo fingi Busunga Sila ko. Busunga Sila. Sila leki na émission. Ayo lo bakabela kita zaki bien. Ayo ko démentir. Mambo bino boye ko lo ban internet. So lelo mame ni sa zwili kanisi wana mame ni si passe avant de Dieu. Musu na canal na yepe ba oyokana. Ezaki kana canal a pasteur de la foi te. Pasteur de la foi ka atenda akuta ko yokanisa bango lelo musu mame ni sipa ko lo bape boye atima bolongo na sa bondeli musu nzambe pa tindiye musu pa sape na makasi wana ya yokanisa bango mais pourquoi yona nga to telemilango pourquoi babakuku boyo telemilango po boya mitema mabe po boyebi ke lelo soki ka rando ane sili comme bo mesana ozo Belleville bo matisi na miniature boye koloba bozanga likamba bozanga ba argument
Tout ça la analyse batama yele. Bamamba lobe na réseaux sociaux eze belé. Ezaka Bellevue na silate. Na este kuna batu ba kufa. Botala mama mboka na biso ndengo kende bakulu ne pai. Bo vandela ka kombo Bellevue. Bo vandela ka rando bandeko na bino basi. Po bino boliaka na mbongo na bango. Bo na bakombo na bango. Bo vandela ka rando bandeko na bino basi. So bo mona ki Bellevue la chelo komo be wana boza makasi na ozwa capture. Aboye bo tia mona ba back drop na bio na sima. Bo fongoli live. Boyebi ke babakouk bakoya, bako soutenir biso, bako seka, bako partager, bako boaka ba lion, mbongo masumu. Mbongo masumu. Bomoni sila la kisi ndaku bokomi kokezo ba kaptira ya ndaku wa Bellevue. Onje Bellevue yako ebisa bino o ndaku nanga. Onje Bellevue yako ebisa bino bozwa ba kaptira bo panza. Bo weli si komona video si la sala ki awasa na plebiscite ndaku. E ana ngwa appartement sa na publicité. Bo weli si ko zwango. Bo weli si ko comparer na Bellevue. Mama 2024, Gavker, to Yelibino solution. Pour n'a pas problème, ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker, to Salina solution. Yo oyo kota ménopause. Atana 65 ans, na Gavker, to Simba moana. Et bongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa, to bossani blingi okima. Suki pe mandefu ya pembe. Benga biso na lombango. Po awa, to Salina solution moko durable. Ba produit na biso nyoso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Mwana mwasi oyo dipine oyembaka nyoso misuni Bellevue kanzila patrone kitira musuni talande boye ko kritike nzembo esuki wana te bo komeli bo bengiye tomoni ba video mususu na live asala live na bo bengiye ati ko yembela Bellevue ayembela sila metozaka na nzembo mo bayembaka soki sila o kabisa loué yeye est-ce que déjà bo mona famille bota e contacter batuana pour nous yebisa bango boti ko yembela sila bo yembela Bellevue bo s'occuper na makambu na bino boti ki pe koto ba s'occuper na makambu na bango ngalo ba soko za famille bota concentré na famille bota soko za abakuku concentré na abakuku bo mona famille bota nde basalaka bazaka mingi concentré na ba film na bango. So ba moni journaliste moko mi bala ye kolobela bino nde bolobi ke Bellevue atinzi e bongo bata Bellevue bayaka moko mi balete bayaka bango nyoso baza même na ba groupe ba WhatsApp o bayokanaka bata sila bayaka bango nyoso bana groupe ba WhatsApp o bayokanaka to kotela bango to finga to partager photo to zwa o botika sila botika mame nis bolongola no analyse mame nis na réseaux sociaux. Mame nis manyanga comédienne te. Soka leka ka pasi la peut-être zaki ka moi histoire moko bo aleka kaka. Aleka ka sala na théâtre par plaisir. Mais aza comédienne te. Soki nzamba tie kati na ye ayokanisa sila na Bellevue botika ya sala ngo. Sila na Bellevue liboso babanda koyokana. Bozaka peka na ba chaîne YouTube. Pour rendre sila na Bellevue ezu 3 ans te, ezu 4 ans te. Bozalaka peka na ba chaîne YouTube. Bozalaka peka na ba compte bobandaka pe kotalema. Bobandaka pe kotalema. Bobimisa mame nis na makamboyo. Bobimisa mame nis na makamboyo. Boye ko kotele boye ko finga ye bele bo bimise na makambo ena batu musu ba finga kate ba mesana ba ngote ba mesana ngote
Et ça la bino passe ya nini. Et ça la bino nini. Ceux qui si la na Bellevue ba yokani elongolo ndeko nanga elongolo ni nanzoto. Ba abonné ba okita ote. Ba abonné ba okita ote. Bokomisa Bellevue lokola instrument moko boye boya boye bofingiye bozongisa boye bofingiye soka te filme bo bandi ba recherche bozwa musala moko ya bino moko ya ofele soka te filme bo bandi ba recherche bokota boye bolu yona lo baka kong mutako bo kong moni congolais linga muninga ne congolais te congolais capable bo mamuninga na ye moko congolais to bo mana akutu déjà congolais to lingani te. Tona bolingote. Bolingo ata miet. Ezate. Mame ni se ba pasteur kutu ba kokate yo nanyo ya kosilisa rando so lingito ina banzembo note likambo boyine la banzemba mame ni se zawana. Lor mbongo akenda kotala Bellevue mukolo anniversaire na ye. Mama lor mbongo asala Bellevue surprise ya anniversaire. Asala belle surprise ya anniversaire. Mais tala bakoba bakuke belle bakenda commenter ba vidéo ya Bellevue ya Bellevue ya mama lor pona ofinga. Ba ebele bakenda commenter pona ofinga. Ebele. Bofinga mama lor kaka pona asala ki video. Bino mututu akanga na Bellevue bokenda ka kufinga. Bolo bela mame nisi bolo bela pona teke o me bokomisi yango polémique. Bokomisi yango polémique. Po mame nisi azuli kanisi moka bien. Si yango polémique. Po boyebi ke mame nisi azuli kanisi moka bien. Mame nisi soka koti likambo peut-être bakoyoka na tika to telemela yango avant. Bwana misala mabe. Bwana misala mabe. Lelo boya ofinge. Bino makasi bino so bobi ke toyo kasuba nzema mama ya mame ni site batu nyonso. Non. Batu msuba koyoka. Ana bafani bele. Ezaka bino te babakuki nde bolanda banzema mame nisi. Ana batu belo balanda kae. Donc pour dire kata bino boboyi batu bolanda ye kapo balanda kae. Ata bino boboyi batu bolanda kapo batu balanda kae. Bokabola sila na ba collègue na ya musala. Bokabola sila na ba comédien belé. Po bino bolinga bo somba sila boko misi ya bino moko. To bongisa musala. Bosande ba famille bota ba salaka, ba partager ba vidéo partout. Ba obimisa na ba fiche, ba sala ba fiche ba keko kabola. Ba ko imprimer ba fiche ebele ya théâtre, ba kabola même na batu na nzela, ba kabola bongo ndi ba tombola ka mutu. Lelo boko mo finga Bellevue somba ba view. Na mwenye sika mo ba commenter ba vie na bango ya kosomba. Yaya, na yebisio. Nanya yebisio. Ba biso ba o peut-être kalaton tozaki na ba YouTube te. To ba nepe ko kanisa pe ba to ba somba ba view Kalaton tozaki na YouTube o mona chaîne ezana mukie. To lo ba yango ba okuna ba somba. Metango biso moko to komi na chaîne na munene to komo ba o te. Ba somba te. Eza musala. Sala musala no bien ba otala yo. Ba famille bota ba conseil aka nani Bellevue. Kende lango boye, meme lango boye. Si la auto sa la théâtre moko ya ma Monica wat. Est-ce que vous vendez déjà bo sala ba analyse ba film na bino? Ndenge famille bote salaka. Ndenge famille bote pelisa ba live na TikTok pona o sala ba analyse ba film. Bo bimisa mama Enis Manyanga na makambo yo. Soki nzamba te kati na ye ayo kanisa sila na Bellevue botika ye asalango. Soki nzamba touche motema na ye ayo kanisa sila na Bellevue botika ye asalango. Eza problème na binote. Continuez ko sala analyse no ka ndengo salaka. Continuez ko sala ba vidéo na yo. Ata sila na Bellevue ba yo kani. Continuez ko sala ba vidéo na yo.
Yo otala maka so fingi mutu. So fingi mutu to otale mate. Botika mame ni aza servante de Dieu. Bo ucho zala makambe ucho za makasi na réseaux sociaux apona femme Tamar. Siko bolingi bokoti la biso mame ni si po aluki réconciliation si la na belle vie. Bino bokanisi si la na belle vie botika la bongo vie na bongo mobimba. Bo zala bongo vie na bongo mobimba. Toza wana pona ko encourager bango na ba film, toza wana pona ko encourager le mal te. Soto koma olinga bango eza pona ba talent na bango. Soto koma olinga bango eza pona musala kitoko o ba pesa biso. E apona musala kitoko o ba osale la biso. Musala na bango de tinda biso to linga bango. To sunga bango bakende liboso. To sunga bango na mafinga te. Me to sunga bango na otala bango na ko partager ba makambo na bango na ko linga bango na osala ba promotion ba film na bango. Yango nde to sunga bango. Botika mame ni skimia. Banda ba video bani non na moni famille bota te. Wana pe na kosite non na moni muta famille bota te. Ayo fingela ba video na mame nis non na moni te. S'il vous plaît Babakouk, totika mame nis kimia. Bo rezonata épisode moko o asala na sila bisal. Akanga photo na sila akanga photo na belle vie. Po asala ki belle vie anniversaire surprise. Po akende ko yembe la belle vie. Yango bo moni problème. Yango bo fingelier. Eza kitoko alors abonnez-vous, commentez, like na yebi nga Babakouk bokota na vidéo bo finganga. Mais o est important nga na finga te na lobali kamunenge kendela. Po bino ta balobi likamba bien bokota boye bo fingi. Conseil na zaki na oyo pese yangwana alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez s'il vous plaît, partagez na Facebook, partagez na Messenger kande tolobara. Tindela bande kolia na WhatsApp soko landi vidéo en tout cas. Pour hésiter à partager et puis ceux qui ont abonné liboso tant vous s'abonner cliquez les biso cloche à notification pour que prochainement surtout na ba analyse na biso ekomelo esika nyoso okuzala. Donc abonnez-vous chez Ursile Botelwa TV ngana bien tukutani à la prochaine sur nzamba zongite bande onanga to aimer vidéo s'il vous plaît, aimez vidéo et aux amas en tout cas courage maman Nice, continuez toujours. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.